Ndeko mwasi abengai alobi Miss Nemis betali solo na ngala la famille de Miss Nemis. Coucou la famille, c'est encore moi la vôtre Miss Nemis Taniela Moko. J'espère que vous allez bien. Ndeko mwasi abengai Miss. Mobile na azaki marié, azaki na mwasi. Ngai na zaki mwasi libanda. Na koma ko vivre na mobile nanga. Tozalaka na chérie nanga tozalaka. To koma ko za komo za yena mwasi na kati ndako bazaki na ba problème na bango. Mais mwana na bango na kati libala ayeba kingai na ndenga libanda. Papa bango ayaka na bango libanda pa na ngai na yebi bango. Surtout oya liboso to sola ni bien. Et ko saki na kati couple mama na papa ba beba na makam na bango. Ya makam na bango baza ya kubebana. Et puis moi sa boy libala akei na ye. Siko mobali aye komona que il fallait akoti sanga na kati libala. Ngai nde na zabu ba belle famille nanga to sola kitoko kota famille mbai nanga bango nyonso to sola na bango bien. Na yebi ke ba oba yina ka bazanga te mais to sola ka bien. Siko mobali ndako etikali polele. Mobali alobi non, yepe ova na bongo te. Abali ngai aye kokotanga na kati ndako libala. Baza na Afrique liso na obeta. Aye kokotanga ndako libala. Mobali azana bana basi misato. Ya liboso na zaki pi ye na nenga libanda babanda kozala moko weka nenge tambolaka nenge ba ya mingi e bana mingi bazaka ke ba yebi bambanda ya mama na bango libanda. Et ko sala que na minute on a koti na kati libana na mobali pe to boti mwana moko ngala mobali bolingo makasi to zo kana bien mais bana na eba zo manquer nga respect mbala liboso ba manquer nga respect ba limba bundisa ngai et mobali na nga pekisi et puis to kabwani et to se séparer ezaki mabete to tikanaki basenga pardon na minute o ba komi ko menenga vie dire ba baza na posa mama na bango azonga na papa na bango et puis ngana bimana libala Miss na mtena sala nina ko mona ngo manquement ya respect makasi. Et pourtant ngate muna kabola mobali wana na mwasi wana ngai te Miss bakabola na makam na bango moko ya couple na bango ya makam na bango bana ko simba te donc ngana za dedante Miss siko bano bazo mankenga respect na sa bango ni nabimisa bango na ndako ngana mobali na tozo vanda bake ko vanda pa mama na bango to na sala neli ponga pe na boti mwana moko ngape na otika mobali na te po ngana mobali tozana tan na problème moko te. Ngala mobile na nga so pesa nga toujours kimia zala bien zala kimia et puis ba semeki na nga ba belle famille nanga ba belle famille nanga kudia mo bazo ya kotombekela bana wana mais bana wana babika ke ba kopesa nga kimia te na kati libala po ngai pe na za moko ya oyo na panzi bana mama na bango po soki na zala kite ne papa bango bange ba sa to ba bongisa na mama na bango po bazongana Miss na sala ni na comportement bano deuxième fois ngo déjà ba manquinga respect makasi ndengwana nga pe na ko tika bongo te ba manquinga respect ba sambusa ngai ndengwana mobali na nga lingi ngai na sala ni la famille bo edende ko mwasi alobi asala nini abenga na bana wana misato abenga na bango atika kana mobali na mwana ya boti na kati libala to asala na bango nini po azana posa kimia azana posa savrer libala na ye na monsieur mon mari azana posa savrer mobali na boye taza toujours na bolingo na ye la famille toza awa pona ko condamner te biso to condamner te biso to ya ko pesa conseil motivation soki likambo lobezali ba tonton botia na commentaire ba une grande dame botia na commentaire to sunga ndeko mwasi voilà.